Bonjour la famille, bonjour, bonjour, bon déjeuner de ce matin. Vraiment bon déjeuner de ce matin, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre à la danoise. Shalom, 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 homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bizui, bino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino bandeko nanga. Vraiment, topesi matondo na bandeko na qui mbangiste, topesi vraiment salam alaikum na bande kona biso ya ba musulman to pesi bango salam ebeli voilà pesi bango salam voilà bande konanga na tongo alelo na memeli bino moi éclaircissement na makambo o ezoleka na kati ya London na famille ya ndeko na biso Dolax o asila ki kotika biso na mikolo o eleki. Vraiment, moi, confusion, eza ebele bande konanga, batumso le mso subogoye baye susute, nde konabiso na kombo ya Dolax, bino, Dolax, voilà, j'espère que nazo prononce ngo bien, nde konabiso na kombo ya Dolax, yeyo, mwana ya Londres, akufaki subitement, na kati ya ndaku, bande konanga, voilà, donc, nde konabiso akufaki, bozela muketo longola nanu moi nini parce que masoleza moi milai ye wana ndeko na biso bazo bimisa ye na kati ya ndako bolanda bien ye wana corps na ye balinga ki yango voilà ye wana ndeko avandi pembeni ye wana komi lokwa sac ndeko alinga kolata bolanda ki yango vraiment bien voilà ye wana ba mimi atiki mwasi na zemi ya 7 mois ye wana ndeko oyo aliaki amelaki asekaki abetaki pe magoda na ye na butu ye wana ndeko na biso mwasi ya zemi ye wana mwasi moko zemi ya munene auti oleka wana nde mwasi na ye voilà tokopesa bino pe adresse esika baza kosala matanga. Voilà. Bandeko nangai, voilà, bandeko touti bamboka misika. L'air to yaka, to salaka toko magana famille ebele. Famille oyo tiki na Congo. Famille oyo babengisa kiyo. Soki babengisa kiyo, pa ya ndeko, pa ya cousin, babengisa kiyo. To kuti bangwawa na famille oyo tozwaka ba camarades ba connaissances na kati ya ba église partout to komaka na famille ya mwa munene ndeko na biso Dolax azaki garçon mwa bande kokata suki na salon ya Fioti Smith, je crois bien, je prononce ça très bien, wana azali noko na e propre bato bele bakanisa ki kombo ya Fioti ezalaki Fioti ngoma o ya théâtre te. Ça n'a rien à voir baza famille te. Oyo noko na ye, oyo abengi sa ye kombo na ye, Fioti, quelque chose comme ça, ya mboka na bango, mais na salon na ye zalaki Fioti Smith et c'est kangama ndeko mobali Dolax oyo pe Dolax et Dolax. Pour ça on va prononcer bien te, c'est pas grave, Dolax yepe akata suki kuna asala pe na ba salon mais akufi azaki na musala ya sécurité. Bande ko ngai binomo boye binde ko na biso akufaki abilité azalaki na salon de coiffure mukolongo ti ba 1h du matin kolongo balongwe kuna bazaki batumo banda ko mela ba cigarette komela mwa biloko makasi par-ci par-là. Mukolongo olie akene kolala epa ya mwasi na ye normalement azana alalaka epa ya mwasi na ye parce que liboso toyebaki te tolobi tokansaki abandai kolala na ndako ya kufelite wana ezalaki ndako na ye aluesaki yango epa ya ndeko mobali ndeko moko ya somalien ndeko wana luwaki kaka chambre na cuisine mais ayebisaki ye salon na ye asimbaka yango te ye moko de temps à autre akoyi pe koya kozwa ba lettre ba bilo moko ndenge wana moko pe koya kosala ba tapage donc bilo mo boyebi azaki na deuxième maison na ye alors jour wana oyo akufaki alalaki na ndako na ye te donc mwasi na ye ayebaki kaka mobali na ye akosala mosala na ye ya sécurité ndenge akendeke moko so pe na butu moko na moi alors kosilisa basilisaki na salon nde bakendeki na ndako wana na ndako na ye
kuna nende kona biso avandaki kaka boye bazosola na moninga zolala amoni ke mamo moninga zolamba na mabutu wana amoni kambala mo boye moninga zoloba lisute azobenga ye azoganga bame alalaki na position moko neti bien te azwi cousin abongisi moninga amoni loboko pe ekweyaki na ndenga mabe azongisi yango mais asantaki nanu vraiment te ke moninga kufi bi azwi problème le quoi ye moko pe azaki na se ya drink ye moko pe na se ya makaya donc na ba kwiti alors a continuer kolamba mais bala moko kwiti silaki ye abandi koningisa moninga akuti ke moninga kufi abengi ndeko somalien nde bayaki kozwa kobenga balobi bo bandana ko maseye bo sala boye bo kende boye bo baluka boye mais l'air pe ba pompier ba komaki bakutaki balobi ba déclarer déjà passé way assez akufaki ndenge bomoni corps na laksibino ya ndeko mobile bandeko nanga bokoyoka na ba chaîne ebele balobi ke basi bazui résultat ya autopsie ezali lokuta archifaux nanu bazui résultat ya autopsie te pona bato ebele basali émission balobi ke akufaki mort subite ba docteur ba déclarer ekoki pe kozala bongo mais jusque là nanu résultat ya médecin ebimité bazali kaka toujours kosala ba enquête bazali toujours kosala ba examen approfondi awa ezali London awa eza France te eza Belgique te ça peut même prendre 1 mois 2 mois 3 mois bango bazwaka tana bango surtout soki mutu akufi ndenge wana pona bayeba ba examiner eloko nini esali na surtout soki aza jeune nano aleki 50 ans te parce que ndeko na biso akufi na âge ya 41 ans bandeko nanga bamusu bazoloba moins de 40 ans, moins de non. À 41 ans, côté pas, à moins de 1940 et moins de 1981. Donc, le lot a déjà en 2024. Donc, à ça 43 ans. Voilà vraiment son âge ya solo yanguana. Alors, bande konangai, et lo konini ezoleka na kati ya communauté et puis na kati ya famille. Yango bomoni la danoise aye lisusu na émission oyo. Bo partager yango et kopesa mayele bande konanga makambo eza minene. Ezaki makambo moko ya kolekisa na ba live mais bilomo boyebi ba notification ya chaîne nanga ezo pesa mate na ba abonné nanga yango nazo préféré na sala nanga nanu ba bon matin. Alors yo muto kwe na libaku ya chaîne nanga soki nano s'abonner te s'abonner ndeko nanga like émission oyo efungola yo matoi makambo ezali minene naza kokene na bino molo malgré ezali na tongo bande koko kufa ya mwana mobali oyo ba yanke ba vie na ye ba yanke ba ya London East précisément bazui makambo en main ba botoli famille responsabilité est-ce que li kamande ngone kuri ko salama bande ko bayoka naka entre famille na bino ba yanke na ye ba jo na ye ba camarade na ye il faut bo vanda na table ronde neti mesa na ngai ya salon oyo bo vandi tout autour ya table boyokana bande ko na ngai awa na kati ya London et comment soki jeune yanki akufi ba vie na ya ba mikolo ba moni esika ba kozwaka ba mbongo na bango esika ba kovwama et comment kovwamela na sima ya bibembe yango bande konanga bosambela makasi bino ba jeune bolingaka kotambola na ba vie wana te ba koliaka bino parce que ba komi kolia na awa na kati ya Londres pona ba welela ka ba mbongo ya cotisation. Bande konangai mwana mobali ayaki poto ndenge nini tozala ndeko mwasi o tokolakisa bino na kombo ya bébé décor. Bébé décor azali ndeko mwasi oyo asimbi London awa simbi toloba Europe na ndenge ya kolamba alamba ka kitoko ayebi ko décorer na ba feti ako décorer leo nsoko lingi na fruit akoki pena ko décorer nzete ya manga na kati ya feti na yo asaleli yo nzete ya manga akoki ko salela yo a décorer leo na ba fruit asaleli yo anana asaleli yo pomme munene bandeko et puis asalaka cuisine nyonso ya chaud cuisine ya chaude pardon na cuisine ya froide asalaka yango na ba feti bandeko pona atangeli yango klasi bambula ebele
et puis à travailler à pena bamindele soko lingi ko bala soit au contacter ngai na ko kotsa en contact na bébé décor bande konanga bébé décor ko ya yaka na poto so pe babenga kai na mobali so pa yaka moko wana makamusu toko tate yepe na tour na ye atika ka famille te abengisi leki na ye na kombo ya Fioti Fioti tanga komi na poto yo moko yebi e pakomi akoti pe nyongo ya famille nde Fioti nde mutu abengisaka ndeko na biso a mwasi ndeko na biso mobali Dolax na bakuze mususu parce que wana bazalaki bana ya grande sœur na ye Dolax azali mwana ya grande sœur na ye Fioti azali mwana suka na libumu ya ba décor alors abengisi ba neveu ka ndenge zala ba kovanda ka na famille bande konangai nzoka batu musupe to bengisaka bazalaka bandoki wana ezali maloba ya la danoise te nazali na famille na bangote mais ezali maloba oyo ezobima na kati ya famille ya bato bavandaka na ye bande konanga balobi ke Dolax oyo asili kotika biso azalaka ndoki Dolax azalaka ndoki abandaki kokanga ba chance ya famille tango babengisi na poto Dolax akomi kokanga ba chance ya bébé décor bayebaki yango ndenge nini ndeko mwasi bébé décor akendaka na église kosambela kaka ndenge bato nyonso basambelaka kokoma ndeko mwasi akomaka na église na kopesa na kolakisa bino ngo na bilili avant na kende na musala ba pasteur basambeli molimo ekomi koloba epai ya ndeko mwasi tengo molimo ekomi koloba epai ya ndeko mwasi nde sikoyo ekobimake molimo wana eza koloba esprit ya Dolax ekoti na kati ya mwasi wana na kobima te ngai na bala yo ngai na kanga yo okobonga te okosala boye bandeko molimo et utaki kosalama na koboma yo donc Dolax molimo na yeza koloba na kati ya ndeko bébé bandeko somo na likambo partager na lingida monde bo partager bo like émission bo monde ba église toza kokende bino moko boko yebisa ngai soki église wana esalaki makambo nango ya solo ou bien ezali ndenge nini mais boye bake Dolax bakanga ye ndoki bandeko ezali ngai te ezali bilili na tiela bino mais na sei loko entre parenthèses sinon te na kobosana te ndeko mwasi mobali akufi matanga basalaki yango na salon place ya bandeko kini kosala baloyenge na ye bato ya vie na ye babandi kosala ba cotisation sans collaboration na famille babandi kozwa bambongo famille babandi kotia matanga na salon famille elobi me bandeko na biso bandeko toza famille na ye biso nde to bengisa ye soki matanga ezali fo esalama epai na ye moko esalama soit epai ya mwasi na ye oyo na zemi ou bien na ndaku oyo ye akufaki bandeko nanga ezalaki matata mbutu bango balingi bazwa esika bakini kokutanaka basombaka ba whisky bamelaka me bandeko moninga asili kokufa me bino bozwa nanu sale moko boyebi pe dati te boyebi mukolo bakosisa bebe te bobanda kofutaka place wana eza ba dépense alors que le bozwa mbongo wana bokuda ndeko na bino dignement bino mo boyebi biso awa na kati ya poto ebele pe tozala nso na bassurance te lokwa mwa mobali azalaki na fleur d'âge andimaki te ke un jour akolala alamuki te donc abandaka pe kotambola na makambo ebele na kati na ye alors oyo esalaki mwa famille ebendanaki mwa muke bandeko nanga esali ke baye kozwa siko compromis oyo bozoyeba te ebembe bazolela ye na ndaku ya Dolax ndaku na ye oyo akufelaki place ye akufelaki parce que bandeko nanga tokobomba te tozaloba biso na lingala place mwasi na ye oyo azalaka adresse na ye epe eza kuna te alors à moi si n'avait pas tout ça ça n'est pas matanga à quoi ça va voisin que papa ya bana nanga akufi ata adresse na eza kunate mais na yebi elem sous moi si ni avant de la mon musika na yebi place avant d'arrêter mais ba préféré
basala matanga na ndaku na ye moko. Ndaku wana ezali nango munene makasi te, mais papa somalien babimisaki ye déjà bazongiselaki garantie ndaku wana etikali vide, etikali chambre wana eza chambre munene, bana basi bakovanda na bango kuna, mibali bavandi na salon, bandeko boleka bokende kolela ndeko na bino mobali na ndaku na ye. Matanga ezali sous na salon te, batu ebele bazoyeba te, baza na confusion matanga ezali wapi. Alors bandeko nanga toza awa tolakisa bino mo mukie bozela, mais oyo ezali émission ya live, ezali émission ya bon matin te, parce que le temps passe vite. Makambo ya koloba ezali ebele. Voilà. Donc ndeko na biso mobali yeyo, ndeko na biso mobali yeyo asi kotika biso. Donc voilà, na yebite so beaucoup muna matanga place ezali na e hein. Et lokola elali 6 et soko beti kaka et 6 après okomi 1 okomi K. Oui, K bande kobokeba na koka ba alphabet esangana na danois ba anglais okomi K Q K. OK? Lokola K o ezaka na équateur, lokola qui est là après oche A lokola anana. Donc wana eza post code, soko ningo kende kuna o beti post code wana ya A 6 et puis oche 1 oche eza K Q eza K te Q. Bandeko to bandela bandeko ezali E 6 après Q lokola qui est là Q après oche A. Bandeko bolimbisi boyebi ke balangue ekoma ebele. Donc baso kuta na kuna chaque vendredi na samedi à partir de 18h jusqu'à ce que police bakozong c'est la famille corps nde bakozwa salle pona babanda sikoyo kokende kuna ba fixer date nini bakokunda ye. Mais ce qui par exemple ozana confusion olingi oyeba précisément ezawapi okoki kobenga ye moko fioti na 078 51 60 71 50 ou bien obengi neve na ye musu na komo ya Léon na 073 42 96 06 74. Donc to bandeli po na numéro ya fioti noko na ye oya bengisa ye 078 51 60 71 50. Soko bengi bango pe bakoyebisa yo place nini bazolela ndeko mobali yeyo asili kotika biso akufaki brusquement. Voilà bandeko nangai ndeko mobali oyo bakangaka ye ndoki sikoyo lelo tango akufi ba vie na ye bandeko na ye olie bobomba bosoto ya famille na bango bokei na église wana oyo batu bayebaki te bokei kozwa video wana oyo mama wana mama bébé décor bazali kosala ye délivrance bo kamati yango bobandi ko partager yango epai ya batu nyonso bobandi ko bobaloli makambo ke mutu alieye ezali mama bébé décor ezo sala kitoko te mutu asili kokufa bopesa ye respect bino bozokende kozwa video wana yo tata oyo zoko kabola video wana yango na yose bino bo partager ozali papa oyo pe osalaka ba émission ozali papa obiso pe totala yo na ba émission est-ce que tango yo zo kabola video wana po naza petit na yo ozo mona te ke ozali ko kabola famille et puis lisusu ozali ndeko batu bayeba ke ndeko mobali azalaki ndoki bakanga ye ndoki yo zozwango na sens ke bakanga mama bébé décor ndoki c'est pas grave mais oyo ezobima na kati ya esprit wana ezolobake ye mutu azali ndoki. Bandeko nanga bolanda la bokebi nyonso j'espère que nakomona ngombango parce que air nanga penza ekoki yango na yebisi bino ya koloba ezalaki ebele. Oh bandeko eza wapi Yesu
Ah, yango. Voilà. Bozela. Eh yes, bozana tchana au point. Ah, makamba ba église bande kunanga. Makambo na ba église. Yango. Okay. Ah, côté boya. Jesus Christ. Wana mama bébé. Oyo mama leki na ye, mama leki. Ya Dolax. Akoka kosimba ba téléphone boye tenga yo kalanga liboko passe. Boyo ka Dolax. Botika ngai Dolax. Oh, vous avez raison le battre à Yaya. Oh boye na biso. Wana mbongo ya Dolax. Dolax azoloba na kati ya mama leki na ye. Okotaki ndenge nini? Wana esprit ya Dolax. Zambe ere Zambe. Alita kusambela. Ona umeli. Umela besa maana ya Dios. Tazama boko teto sa groupe. Combien? Combien? Je la pas expliquer. Combien? Si tu fais ça, on doit se data. Everything in my life. We destroy everything. In the mighty name of Jesus. You don't want her to go forward. You don't have to be roaming in one place. No in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. 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 Fire. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Wana Dolax. Dolax azoloba. In the name of Jesus. Out. In the name of Jesus. Out. In the name of Jesus. Out. Out. Yaya oto ozonga nango kwa makambo minene. Out in the name of Jesus. Mama makambo minene. In the name of Jesus. Out. Akota mama leki na libumu. Out. Dolax. In the name of Jesus Christ. Out. In the blood of Go Jesus. out. Out. Thank you, Lord, and go. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Out. Out. Go out. Now. In the blood of Jesus Christ. Yeah. Out. In the name of Jesus. Wana bazo bimisa esprit ya Dolax. Epa ya mama leki na ena juillet. Alali loko alinga kufa bande kumwasa bande. Na kati église. Voilà. Bande ko nanga na komo koma na suka émission na ngai
penza foda kende musala vous comprendre vraiment na koya na live to ya na live vous partager vous liker za ya koyinda. Alors bande konangai moi si ya Dolax oyo awuti ko oyo atike na zemi il y a pas longtemps alota kindoto ke aboti prématuré mais mobali na ye azate ti aboti ti azaki na hôpital mobali azate alobi mais eza ndenge nini na loti mais mobali nanga azate aye kolamuka a partager ndoto na ye pe pa ya bato wana mwasi na ye moko o ya tiki tanga partager ndoto pa bato abengi suko ba pasteur abengi mwasi mobo ya pasteur soki pe ya nini na Congo soki pe wapi mwasi na lobi na ye yebisa mobali na yo alanda nzambe nazomona esprit de mort eza na ye donc basi ba prévenaki ye pe na nzela na ye moko ya mwasi na ye moko oyo ya bala na Congo abengisa mwasi wana bomona abotaki na mwasi liboso awa na poto akiki ye mwasi mibale atiki ye akebala na Congo aye na mwana mwasi wana basali lokola je baboyani mpona bapesa mwana mwasi wana ndako na ndenge na ye mpo bazwa ndako ya mwa munene nde mwana mwasi wana bapesa ye sika wana. Alors bande konanga makambo eza ebele na bafamille ya bato. Alors yo siko oza mutu ya libanda yaya biloko mosu ezaka ya kati bakotaka te sikoyo yo bino bapapa ya bapapa oyo ya bozo telemi na makambo bino bato bozozwa cotisation bino bolingi bozoliaka mbongo ya mwana mobali oyo bozomona bamilimo ezobima na kati ya famille oyo bozomona makambo eza ya minene biloko mosusu biso bolobaka ezoleka na London London nyonso azoloba te me bato ya France bazoloba bato biloko mosusu na kota te parce que eza mboko nga na vandi soki nazwi mandat te ya kolobela ngono ye oloba makambo famille ya bato te so bomoni nga na ye parce que tovanda kana ba telefone na biso boy bazotindelaka biso makambo bazokoma tala mutu alie Dolax mama oyo me kolanda makambo oyo ezobima na kati ya mwasi oyo eza nde Dolax mutu azalaki na misala mabe. En tout cas bande konanga à vous de juger aussi. Est-ce que ba église oyo izokabola biso na ba famille? Est-ce que makambo eza vérité? Est-ce que makambo eza ndenge nini? À vous de juger. À vous de juger. Aïe 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 aïe. Bon comprendre, trop parler peut tuer. Donc boti kalana, à vous de juger. Voilà. Tout le bango malembe pour y qu'il est bien. Natiki bino en tout cas bon matin, bon like, bon partager. Eza ya koyinda na kati ya London. Donc biso na kati ya London awa famille ya ye ndeko Dolax na ba papa na ye batu na ye oyo ye asala famille baza ya kokabwana nyoso tu pona nini bongo boye. En tout cas, bolia kanasima ba weite. Boke baba jeune garçon. Boke na ba salon de coiffure. Ki ndo ki ezalaka kuna ya makasi na ba salon de coiffure. So yi muta salon de coiffure a bengani ka batata wana. Salon de coiffure ekangami. Donc bazana misala mabe tokoya. Bokeba. A bon attendeur saluto. Natiki bino ngafona melati. Bye bye.